Mwana mama kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Bienvenue dans notre émission Tofongola Masolo qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié des Karaneb Sarabino, appelle-moi Mister Tokos Petit Mec Costume d'Etscar na film contacté. Donc voilà, merci d'être là, scotché, branché partout là où vous êtes à travers la ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et donc voilà, je suis vraiment très content de vous voir là, scotché. Et restez toujours branché sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Donc voilà, là vous ne serez jamais déçus comme d'habitude. Donc voilà, je dis un grand merci à la famille de Nouvelle Tendance Télévision qui est là aujourd'hui avec moi dans la commune de Maluku. Pourquoi pas de dire un grand merci à Gédéon Le Mystérieux, la personne qui est derrière la caméra. Je dis encore un grand merci à Jordan Panzou, un grand merci à tout ce que tu fais. Un grand merci aussi à Couleur Bassélé, un grand merci à notre patron Alain Ndele Alain, que les bons dieux vous protègent. Donc voilà, un grand merci à nos collaborateurs, Nabiso, tout au bas soutenir la émission Tofongola sur le P. Oba Ochama beaucoup, na chaîne Nabiso Nouvelle Tendance Télévision. Donc voilà, merci encore une fois de plus à ma conseillère privée Nzambe Pena Avolokumu a peso lisusu ya koleka. Donc merci, continuez ko sala ba marambo ozo sala ba to tu botala rabiso toza na posa ba remarque na bino ba conseil na bino eza moko ya bokolo ici mosala parce que moto alinga conseil te aligné avancement ya mosala na été. Donc voilà, comme d'habitude je suis dans la commune de Maluku et pas oyapteo kakosola na moko ya ba prophétesse, elle c'est Maman Rose. Maman Rose, c'est avec Maman Rose de l'eau. Tu remets un peu qu'on décortique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au surtout aux yeux battés, tous en ignorance. Ignorance, alors le lot, Maman Rose, remet un peu qu'on faire découvrir biso, Maman Rose, biso, tous en bozangi koyeba. Donc là, je demande à peuple de dire surtout bota la biso, yom tous en France, tous en Belgique, tous en Angleterre, tous en Londres, tous en États-Unis d'Amérique, tous en Danemark, tous en Suède. En tout cas, maman Nzambe bachara nango tembete. Toko fandara boyete poto betara maman Nzambe na nenga lokuta. Mekana Nzambe ya Maman Rose et puis okozwa résultat nayo. Donc voilà, je ne sais pas si tu peux m'aider à parler avec maman qui est là à côté de moi. Donc là, je dis déjà bonjour Maman Rose. Bonjour Papa Nangai. Maman Rose, on dirait comme d'habitude dans la Nouvelle Tendance Télévision. Bananzambe belé baotala osiko. Est-ce que vous avez le bamon qu'on appelle les deux Olando siko? En tout cas, mokili mobimba. Nzambe nanga yoka bango mawa. No bonde la pona batu nyonso ke Nzambe afongola bango misu ndenga fongoli ngai potobika batu ebele po makambo Nzambe otalisa ngai ezebele lelo totiki nanu ba makambo ebele tobwaka nanu ba makambo mususu lelo tolobela kali kambo ya kindoki po tous les mutu amiyebaka tous les mutu tolobela basine po
po kindoki sala kana ngo musala to le bake misala kindoki o satana lona e pa batu po okuzala nango o miyeba te mususu azana ngo amiyeba Zamba atalisi ngai boye na yoki pasi azoboma biso kala mingi te mopepo eboma batu ebomi batu baokufa na ignorance Zamba alakisaki nga boye eloko lokola kindoki eza esprit wana eza na makila na makila eke kofanda na misu na kati ya bakoko na biso na ndenge basalaka programme na bango na milimu na bango mabe wana ekoti ntango ekote pa moto omona bilembo mwana mobali moko basi 15 aza na mobali ya butu eza kindo a partir ya misu omona misu na ye alina olekisa mwasi te ezaka yo yaka monsana kitoko yaka wana eloko esala wana eza na misu donc ataza mama omona yo mwana mukeboy okolinga penza mutu ya makolo akindoki o chéri na ngai yo mwana ya 20 ou bien 25 ans o bala mutu ya 60 ans est-ce que boule sali c'est que o mwana muke à partir ya mission o eza na kati na yo wana kindoki eza na ba couleur na misu o mwana mutu misu tashi koto chocolat moi moko zomona ka mutu lokola alela na yezo tanga kaka amiso yebelaka tangisa kama sasa kindoki bilembo nzamba atalisi ngai na kati ya bana ubie mobali ubie mwasi yo lali na mwasi na ona butu na ndako nini oloba ote na lobi eloko te ndoki wana asala mission na ye na bu wana mpenza eza ya komiyeba mususu ezalaka soki aleli bongo azolota alela baye koatake ye inonsa ayebi te sikoyo ifale yango tino nga nasengelaka bafoto mpona koyeba ke oyo eza inconscient mpona koyeba ke oyo eza ya kopumbwa couleur ya makasi omona paster moko boye ozosolola na ye misu rouge tuna ye papa omelaka diamba misu rouge mosala ya nzambe boye eza makila ya bato basini ya bondoki bana mike bana oza na bana na ndako bazosuba bana muyibi eloko ata obombi wapi akende découvrir yango azwi eza mission ya satana oyo aloni epa bana bilembo ya bondoki yango wana Voilà, Maman Rose, qui est malembe. De l'autre, Maman Rose habite aux autres, la plus la sorcellerie. C'est-à-dire, dès que l'introduction à Maman Rose, la sorcellerie est dans deux sens. C'est-à-dire, il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, dans le cas de tout, alors ming l'autre basé sur bassine. À l'accès de bassine, mais ma biso na mozino ya bassine. Papa, maman, moi si mobile aux autres la biso. Koina mwana na yote, koina mobile na yote, koina mwasi na yote. Mais il suffit au toubela. C'est-à-dire soko toubeli, nzambe ya Maman Rose à Kocha Loboko. Maman, mais quand on peut expliquer biso parce que batobeli bayoki bassine wana et tout consort. Mais ndenge nini muta koki komiye bake azana kindoki ya koluka. Topé mutakoki komiye bake azana kindoki moko inconscient. Bon, bato mingi baobika baotubeli ezaka bato bazana kindoki inconscient. Moto ayebi ke lelo nga na kei koloka entel. Pandima. Eza pasete. Moko betana na ye makofi. Po ayebi o yaza. Amiyebi. Me moto ya amiyeba te. Ndo omona bato ebele baobenga ngai baomiyeba te. Bato ebele baomiyeba te. Moto moko boya kamati kaka mulimu na ye
okomona kaka olali na butu balanda na basoda olembi c'est que oyebi na eloko mon côté mais déjà à partir ya makila ya bakoko eza na nzoto na yo moyen ya kosala autrement eza te mpona mutu amiyeba ke oyo aza ndoki eza na bana na nga mosusu oui nayebisi vérité ke namoni oyo na kindoki atomboki akati apele abengaka lisusu te mpona alakisi bilembo oyo aza nango azoluka mwa problème moko azalaka nango na nzoto me nakei kotrouve mpenza ke abotaka na butu sikoyo oyebisi vérité apelesa nini ekatani eske sikoyo bato oyo kanga telefoni papa sikoyo bato oyo baza na pasi na kati ya bomoi na bango bamiyebaka te bazalaka na pasi ebele okomona mpenza ngai nayambaki mwana oyo ya maladi ya ndeke mwana moke papa abandi kaka kokwei yo longola misu na ye na nzo tala luketo kaka boye mabina ya maseki te nzoka nde mobali na butu azozwa ye yango na akwei bato ebele bazokwei milimu ya kindoki na nzoto na bango mosusu ezokweya baloka ye batindele baesprit ya mabe eza des choses sikoyo ntango moto azokweya ezala mobali ezala mwasi yo tia kaka miso na loketo omona loketo ya tiala mwana akosa te loketo mpenza azobimaka na alembi akomika oliaki bondoki sikoyo yango nasengaka bafoto na bango mpo nayebake oyo ya misali ou bien basali ye ozoyoka papa landanga bien nazoyoka mama na kati ya kindoki na baesprit oyo bazotia na nzoto ya bato natrouve mona nanga moko azali bando na yaki maladi atamboli alembi natrouve nyoka na kati ya libumu alembi na baekographie aza wana fale babengela ngai ye akangi ya kindoki abi mama elongwa na yango ngai nazwa kimia na bandi kosala kaka bapriere na ye na ndenge nzambe atalisa nga moto alalaka te na butu moto alalaka te sikoyo nyoka wana yo okomi nyama ya zamba mpo okoma na nyoka na libumu amatiti abimawo akotia mosapi mpo abimisa ye comme te les esprits moyebima eza te nzoto ya moto ekomi lokola abimi na fo ebele ya bato bazokota na bahôpital o maladi me emonana te me eza maladi ya bondoki il fallait kolandela maladi wana o libumu o paralyse okende kuna paralyse eza te sifale olukanga jamais koko kufosonyi te fale totikala ebele maladi ya kindoki nde etondi mokili mobimba basini ya kindoki epa basi basini ya kindoki epa mobali bamibali baobala baotika surtout bato baza un problème kaka na bala na bota na bala te pourquoi nzambe akela mobali mwasi po abala siko awe ekomi mabala ba jeune fille ebele yaya na pasi na motema babalaka te mabolongo na se na église na butu bakepumbwa siko okoyeba basinyi wana ndenge nini yo jeune fille zwaki tala misu na yo so omoni misu kaka na couleur ya bachokola bajaune bableu bavert wa niveau ya likolo violet wana eza inconsciente bien te bamisu ya bato mosusu eza couleur oyo ya kicho wana tolobeli ngai lelo tilobi na oyoka oyo te eza ya kopumbwa couleur oyo na fandi oyo omona moto mosusu misu bleu nasina yambi bato awa couleur ya ndenge omona moto mosusu misu lokola torche
wana kopumbwa eza inconsciente inconscient eza mwa couleur ya pete ya makasi penza te mais ya makasi penza eleka ebandobelisa na miso naza na bana nanga mususu condition ya foami na foami ndenge bachaka po signature yo sepeli na yo ozala journaliste oyo kuna sepeli azala pasteur sikoyo na kati ya kindoki na bakoko na biso basinyaki na bango ngai mwana na ngai bana na ngai bakozalaka na kindoki babando simba bakisi bazala na mbongo ebele bakobanda kopesa bana nkasi na bango okute libote mobimba ka bato babotaka te lokola tipi moko awuta kokufa wa bambongo ebele bana ya bandeko na ye nyonso tu babotaka te kindoki siko mpona nini kindoki wana ekoti a partir ya maloba na bango nde ezokota na makila epesi couleur na miso kindoki eza niveau par niveau lokola mwana oyo aza na première ya classe oyo babengaka maternelle moto aza na première aboma mwana maternelle ti na secondaire bolandani seke ndoki aboma mpe moninga na ndoki a partir ya couleur yo za couleur ya se oyebi mpe eloko te oza mpe inconscient mais moya kosala autrement eza te mama meka koexplike biso mwa moke on dirait à chaque temps Yozobite a trop lu sur qui bondoki. Au sur le bas tout à l'heure, ah ok. Ozana même moi non mon copie benga qui yo mettant au yebisi ke azana ki bondoki à quatre téléphone. Ozo me comprendre que la plupart abape ba no benga yo, ba banda ko banga ko benga yo parce que mutum so ko benga yo kaka boye ba ebi ke bokanga ndoki to. Tu penses pas que ezo sala pe ke batuba ki mape ko zo bénédiction pene na yo te mama. Na kolela ngo makasi. Non na pasi na motema ifale nzamba yoka bango mawa omoni tango nowe belelaki mbule kobeta hein batu nyonso baboyaki bona tango wana est-ce que ba pasteur bazaka te bazalaka est-ce que ba prophète bazaka te pourquoi nzamba longoli ka nowe batu nyonso acholisi bango non yoka pasi vini mbuya ifale bayokanga mawa oyo apesi leloyo mukili mobimba totikali kaka ngai na bato yo bandimi kotubela est-ce que c'est sengo c'est sengo te est-ce que bana nanga batubela epana yo tokufi so sala ba sala so bengi awo boye akopupula ngolo est-ce que akufi ndenga zalaki wana nde oya mwasi wana tala jeune fille wana na ndako akosumba na kacha ba kantini ako suba mengana yebi nanga ye eloko te muyibi ato bomba mbongo wapi akoyebango tangu sikoyo na bandi ko solola na papa nda bandi ko pesa nga bilembo babo yanga ite nana susi na bango makasi nzamba lobi abimisi maladi to salaka na émission bato ba kufa mipiku ndenge bato ba kufa ki ba 10 millions ba 20 millions vini mboye zesengo eloko oyo eze ya biso te eloko eze pa mutu libota nyonso vini mbuyi libota no eza kindoki tata na yo ubie tata leki ubie koko libota na eza ndoki papa mukili mobima siko bakoboyanga mpona nini sino luka bango totikala pe ebele totikali na mikolo ya kotanga po mupepo ezoya omona baemeuble ya minene wana na bato na kati siko ntango naokaka sangu wana naosepela wana bazokufa nesi baza bato lokola ngai bakamio ezotikala bandako etage etikala pamba na kati mutu aza te eza esengo naosepela nango te fale bayokanga mawa babenga tosolola ko ata mopanzi tosololi natalisi yo nasali service na obandi komela mai po obika lokola mwana na ngai ya mwasi oyo tata na ye aza mosali ya nzambe na trouve na kindoki eza eloko te bapesaki yango ka modiri ya pamba na kati ya bible eza na eloko te fali satana atika bana satana akoutilize biso ti wapi azobima makila esilaka te bakoti problème na mobali na ye na kati ya ndako
mobali na comme telier passe la ka repentance wa papa yebi nda yebi c'était na ndima okufa te kende pa mama mwana atubeli makambo nyonso yo moko kosola na ye mais amona musali ya nzambe papa na so simbi bible on a yesu akite mena butu le siko na bengo nani pasteur ondoki bana nyonso liboto mobimba bazana basi kitoko ata moko tabali tout bilemboka ya miss jaune miss rouge nyonso ye mutu ayawa akongoli bango tout bayawa mama mo changement ekotiti usula naye siko awo boye na yebise vérité aboyi ngai te ayaki awa lokonyi sante wana ya nzamba rosa papa siko baboya ngapo nani voilà bobo ya mama pona nini bobo ya mama pona nini mama yo montant ozo fanda boy tant que mosali ya nzambe ota la pena comment je peux dire tant sous na maluku tona mokili mobimba tona Kinshasa ozo mona peut-être ba évolution ba jeune garçon peut-être ya ba âge na biso boy baza ko évoluer te misala ezate ba famille eza bloqué ça dit lo sambo na yo eza nini pa ya tata nzambe nzambe na bomoyi ya prière nanga ba jeune garçon ba jeune fille nzamba yoka bango mawa po mutu akoko bota mwana na ye po nyokola ete nzamba akelaki biso po nyokola biso te mais mutu aza pouvoir na biso te ayebi pasi na biso te nde mutu anyokola ba jeune garçon tout ebele parmi ya ba jeune fille ba jeune garçon yaya ekomeka ba science na ba science badivisa kaka bambula po aluki na nzoto ti akoki te akoti siko mopanga eza likolo na yoka kaka oyo akufi baatya yango na nini awa boye bakufa bako me baoyo bandimeli nga na busolo babengi abi mama wana aza ya nzambe ya solo baréponse yango oyo omoni réponse yo tango osalaki eloko na okuta ngai na nini makambo ya mutu asombi telefone oyo liboto na bango ekoti mbutu naza na mwana na ngai lisusu mama pasa ye aza na poto mama na aza na Kinshasa tseke atindeli nga foto mama azika dans le vide maboko asali ye boy asali bana na ye boy c'est que comme teli aza na misala mabe il fallait bana na ye nyonso bazala ka mabe lokola ye po bako telifel mwana lobi te yoko o utiliser kaka ngai ekoloka ngai chaque jour na bana moya ko sala autrement ezate ali abengi ngai na sali service ndio toloba boy mama ko motambola na Kinshasa lokola mutu aliboma makolo ezika maboko ezika bakomo tambola bongo na yaya na bango aliboso pona kati alibota kindoki ezo kote e comme place bilakeza yaya ko denda e comme inconscient siko inconscient wana na bato yo bazana misu ya komona bitumba kamata akosala boyi akozeleka mutu akoyina kana kati alibota ye kaka kizengi ye kaka menzoka nde bango moko babizengi seke mutu aza na etwale na kati ya libota o mimona bayinaka ye ayebaki aza eloko ya nzambe abenga nga po verite ebima na mabota tokomi na ntango asuka nde toza tokota 5e génération naokosa te tonoloba omoni ntango nayebisaki yo na 2019 nalobi 2020 ni mutu moko akosepela te omoni maladi oyo ya 2021 ekolungwa te mosusu nde eyebakisama batiri attention na poto babanda ozongisa bango na ndako to ya maladi wana ebanda omata po nzambe nde mutu abwaki eza epidemi na maboko ya mutu te tozokufwa soki otuni bango bakoyebi so epidemi wana to emati lisusu me bisika nzambe azali eyebanaka na bilembo me bato bandimaka yango te me bisika lokuta ezali okuta bato lokola bandindi nga moto naoloba verite bato baboya ngai me bisika lokuta ezali bato bakokende mwana wana ya mwasi aza quelque part awa
mwana nanga wana ayaki na maladie ya cirrhose des fois alungwe poso nzoto mobimba lokola nguma mais comme teli nayebi kozwa photo te bana nyonso bazalaki te yango nde na perdre image na ye ndenge ayaki nasali service na ye bon tokomi na suka ale retour ebandi ozongela ngai ya libota na ye mpo bazalaki kaka balia ye bakabula tumwa ndako ya mabaya atunga atekaka mabaya na kermes nde likite esalaki ye mpe aza na ndoki me ndoki na ye amiyebi te eza inconscient ozoyoka yaya a partir ya makila nde aye epa na nga atamboli mingi na ye nasali service na ye ke de mokolo ya suka ya traitement na ye napesi ekomba vere mpo azalaki na nyoka moko etambola na libumu nde napesi ekomba vere po meme 10 minutes akemela konga bolo ya mutoke ebimi ngabi awa vinimbu yazoyoka kaka mamutandakei prison ya ye eloko komba vere nakonga bolo lukuta okufa sur place akimi mbango ozotoka nalobi tia mabolongo na se na bondeli nakei na shere kuna na mibwaki koyokisa ngai soni te kobwaka ngai te nazwi mai ya priere napesi ye natikala na mwa ndambu ya miel omoni miel nzambe asala yango na pouvoir nango meme otambola olie eloko ya mabe kobanga na yo te so eza ya miel ebele zwa na yo kaka prier zala siri na nzambe na yo nzambe ayokelaka ngai te ayokela biso nyonso ozwi miel wana omeli eloo te namelisi ye miel asimbi nzela akei babiloko ebimi ya sali te ayela ngai mpo otala bomoni makala amemi mpo ti epa na bango ya kotelisa ngai nyei na ye ya bondoki ya makala na bondeli kaka abiki na ye aza ateka mabaya na ye nzambe nde moto asali eza ngai te omoni ngai vini mbuya naza instrument o nzambe asaleli so bato bakobanda otya kaka makambo na ngai tembe bakokufa balobi ayi nalandaki émission moko fele nazala connexion na mama wana na bika nzambe pardon retard akomosokola mokili vini mbuya otya matoyi baetage namoni déjà nzambe aclassé déjà batracteur baza na pau ya munene ekokokende ti na kinkole sikoyo pau wana ekotia na fondation ya étage ata 10 mètres ata 20 mètres abandele na fondation akotisi abalanse yango efandi nebale yo mona kaka na tongo immeuble wana ekweye ta nzambe anakanda na biso mpona eloko na oloba oyo fale bato basala repentance mingi azosola na biso na bandoto so oloti olala na mobali ya butu ubie mwasi ya butu esani so oyebisi ngai esani nga na na puse yo obika nga kutu nde mutu na na susi makasi otikalaka na boko mobimba kuna ndeke tue dinimbuya bato bamiyoka mawa te voilà bomiyoka mawa merci na bandeko tu bobengaka biso mpona bozwaka contact na mama Rose j'espère que nzambe ya mama Rose ndaya azosala donc lolenge alaka ye mama na omlinga to mekonsola mpe moke na pasteur comme ça tozongela yo mokie. Mère comme ça, tu as pour que tu puisses continuer. Bonjour pasteur. Ah bonjour papa. Bonne santé. En tout cas, Zambé a battu le biso. Mais quand peut expliquer biso encore parce que les autres Toyo qui maman beteli c'était plus mingi pour la sorcellerie inconscient inconscient. Mais bon mais quand peut conception na muzindo maramango. La sorcellerie d'abord pour monter bagazan la sorcellerie conscient ou inconscient quoi ça ndé. Yango na yando bilelo kwa liboso en tout cas veni mbuya nzamba pambola yo pour zwaka temps ya kolongwaka gombe soki mo fleuri kuna koyaka ti komi na suka maluku nzamba pambola yo apambola ndeko na biso cameraman vraiment tout cas Gédéon le mystérieux Gédéon frère na Gédéon en tout cas makambo eza masekite makambo mama Rose azoloba papa eza masekite siko na okaka passe
ya basala ensemble nga na pasteur maman nga visionnaire a prophétesse Nzambe a visité en tant que prophète a lobeli atalisi bilembo siko biso ba pasteur esengeli tozwa bilembo wana tokota na Bible toluka makambo maman soloba ekomama to ekomama te po nyonso tozomona na vraie prophétie esengelo omona na Bible tozoloba na yo awa tovandi nasi bazona na biso un peu partout so posa na nga makasi eza ba pasteur ba prophète ba kambia ba église ba kumba penza message na maboko mibale mitema ya basali ensemble efongwama po biso nde ba pasteur ba prophète to bongisi ba ensemble belenzela totalisa kaka batu bozui c'est ça élévation ba voyage mituka que Nzambe aza kunate. Et le quoi bomisa qui Adam na Eve. Et ça bomengo tozo mona lilo. Tozo kufila poto, tozo kufila ba mapangu, tozo kufila biloka mokili to donc problème toza na ngo ndeko nango posenga question moko en tout cas kitoko. Toza na kindoke conscient. Nde mama rozoti koloba. Muto kindoke conscient mi bakate azaka pe na miso akomona te. Azaka pe na mapapo akopombote. Donc ya za esclave. Ya ko bandaka ko sala na fimbo. Na moi pe atal luki ndenge nini aba kele bosote mutu azana kindoki oto benga ya marque de bête donc ya zo loka bimi pe na sala action ebike lelo ngazo kene ko bonisa vini mu ya ninga kene ko kende maluku akokende te akangi nzela atie mulili e azongi na ndako na ya vandi mais tongo etani azo ebateke abundisaki vinimboyi donc wana tozo benga mutu azana kindoki ya marque de bêtises donc azo loka azo lia bato aosa sabato akanga mbongo même ya ndeko na même ya tatatu ya mama mais na tongo etani oye bateke ye aliaki mutu songolo donc wana de mutu kindoki est conscient donc mutu kindoki oyo azana ye conscient na makambo ni nyonso tu o mona bilembo kako mama rozoti kolobela biso ko mona misu rouge okomona misu rouge bordeaux okomona misu jaune wana pena ba dimension ya dikolo mutu musoko mona misu tache mai zo tambola me mai wana kitakate donc alokaka na mai wana bilembo na biso o mama prophétesse Rose atel pour ceux qui ne savent pas c'est di kamba benga ngata ke pasteur nzamba le bibo yeba ne roté ya bana pasteur nzamba le bibo donc ba bilembo wana en tout cas même nga comment ko bangsanga pour ngape na bimana bilembo wana ngape na sadaki ndumba ngape na linga ba mama donc iluka kumbanga ne loko wana esa kindoki mais tala bana ko linga bango tala bango kuna pasteur tala bana ko linga bango na bana ko mimona ke te za peut-être kitoko nanga eza ndenge nzamba saninga ipona na kotaka na muzindo ya makambo nzambete mais lelo oyo tone ko na profondeur na ye pa ya mama Rose atali singa bi pasteur tala vino ile kakibo papa na tubela en plein air ndena bana ko bima na ba mama mibimba ndena violaka mwasi moko to bima ne mibali 4 na baninga nanga wana na âge ya 23 ans na masina na Kishasa na masina na Arebetani mona mwasi na kimaka et loko na solo ba o eza repentance ona osala mokili mobimba po na kocha mutu loboko na mikumba ya mabonga na sadaka karate atakolo na ko mosali ya Nzambe esengeli na tubela po na kotalisa bana Nzambe nzela lolenge ni bango bakoko sala po babika ndenge ngape na biki mais lilo toso mona ba pasteur ayebi repentance te mais azote ya batu botika kindoki yazote ya batu botika moyibi mais na kati ya kindoki pasteur asali po misu ezofunda misu neza rouge amina diamba te amila la genete amila l'autre côté mais misu ya rouge comment misu ya tache misu eza maïdon asana kindoki ya maï ya ba sirène de makambu ça quand même épelé ezo déranger peut-être ezo ça la problème t'es pas basal ensemble même tout bazo mona que maman Rose a une clarité to pe boyena clarité par rapport à ba makambo zo bimisa ba message bozo bimisa ka ezo déranger nous ba pasteur bazo menacer binoté maintenant c'est ali papa maintenant c'est ali mais maintenant sango eza na butu même na ba église na bango ba komi côté ke bolanda maman wana te azalaka mosa ba katie oui azalaka mosa ba katie mais à ça la repentance ne ya tout bela pensa en plein air de abombaka iloko te avant Nzambe a visité ye mama Rose atubelaka na kati ya église ya ACK tango atubeli ko bimana yende ba ko tuta ye na moto abukani kokota koti ndako sima ya mbula moko nde Nzambe sikwa ye ko visiter ye po akoma le mosala Nzambe balanda un peu partout na makambo tozomona zo ba pe ezoko kisama alors na basali ya Nzambe
ilonga na osenga na bango eza kaka to kota biso nyonso na mission kaka oyo so to kolti na yango to bandi kotala bilembo eza na biso moko basali ensemble ndenge to menaka vi na biso ndenge to mitambusaka bien aimé ko wela ko tia mwana nzambe loboko te parce que mikumba na yo ekitela ye vi ozalaka nango otika mais mikumba wana na nzoto eza esengi na o sala repentance en plein air na kukuteke oye pa inanga pasteur oye bisinga ki na sala bona bondeli pona ote nzamba lobi ndenge to bomaka Yesu en plein air ndenge pe biso ko tubela mabe na biso en plein anga na tubela siko en plein air na si ba pays presque bele ba kolanda ngai na mibombi te pona pasteur alors que ngani na Yesu non na bimaki na makila ki ndoki ngape na sala ki ndoki na lokaka na monaka basi ya butu na tambolaka pe mabe liboso na nzamba alors tango na sosoli na so tubela boyo ezateke yo so yango lokola eloko ya disano non nazo sala pona kolakisa bandeko mususu ba pasteur o batubela kate ba banda pe kotubela batala bilembo tolobi na misu batala yango na ba acts eza pe na bato mususu akozala pa loti nde ndoto mo mazo ko comprendre ngo te to pas na muta ko expliquer te est-ce que pasteur bino pe boza censé que muta loti ndoto mo boye abenga bino expliquer bino pe bolimbolela yango oui awa elekaka te ndoto nyonso kolota obengi mama Rose ako expliquer yango normal parce que azali en direct Yesu Masia ndoto nyonso muto akozwa ye nango epai na ngai na ko expliquer yango normal pe asosoli ke ndoto yo eza boye soki eza kindoki na ko yebiso eza kindoki soki eza lipamboli na ko yebiso eza lipamboli. Voilà, un grand merci encore une fois de plus à vous, pasteur. Avant de la maman, oui. Est-ce que les bolés qui sont na TV bouilli, est-ce que la famille na bango cause kabino problème te, puis ba retour ni bino bozoaka, tant on montaye pas na bino, bo sambeli pe a toubeli, je sais pas. En tout cas, merci Vinimouya, tozoaka taki, surtout visionnaire, babanda kane pour ya monaka nanu. Aye ko bisanga pasteur tala mwana kingandi mutu songolo na moni problème neza ya bwezabwe tala mama so mona bango baso mona ye c'est que misu oyo nsamba pesa mama ki tala wana ya bandoki pe ezali me ya bango ezaka muke siko tango bazo remarquer kake abande ko lokayo moni en tout cas bazaka na kimia te bakena ko sous renfort attaque autozo ka ya masekité mama longo amino ngana tenga maye musuna ko tenga ma une semaine pe na moni ke nazo ma tout droite mais comme eza musala ngo ya nzambe na kotika yango te na zakaka tolo na sepo na kolela ke bana nzamba tabo na bapoto atabo za wapi nde nazo mona papa ngoma zo déranger mama Rosa oui c'est normal pour à côté souci ke esenge nanga na bika na lokoti mama o nakana na vina ngate lo lengi papa ngoma zo témoigner butu moy pour amone alors ceux qui amona quitté vérité wana te lingo za mapasi mais batake za les autres moi même na poto ezo ki chasse ezo longa ki chasse ezo ki ne poto donc to soit kaba retour et to soit kaba attaque ceux qui pensa aux amoto continue la dimension te oko comprendre to ko lo baki maman akosi pasteur ou akosi merci pasteur tozongela yo tozongela parce que tozo chité déjà bongo na suka ya émission mama Rose tout le monde mona na zamuke mama et na habité na ngoma mama mama na ye moko nde muto a bimaki na ye libali kufi babile mbonga na yebisaki yo mama na ye to sambele na moni mama mutute na zamba me muto abina me muto ezate nde na ye kolandela pourquoi esalami boye na ke trouver mwana wana to na trouver mwana na bondeli kaka mwana ye moko abandi kobimisa makambo me mama wana na mwana wana libala ya tata mwana na ekufa nde papa wana muto akotisaki mabe pa bana na ye moko po balia mobali oyo abali mama na bango yoka niveau mbanda na yeti meli bele sekufa yo kenda mwesa chikali siko akomo travailler ka na bana boy bango moko bato bayaki na bana na bango na bondeli na sali service bana ba tubeli bakanga ngai te omoni nde na zao na leta kroki na ngai yango oyo nakenda na ndako ya bato te meme si bato baza na poto ye moko soki ayoki ke makambo mamo alobi eza ya solo abenga nakota mosala na ye ndenge nafandi boye nasalisi mikanda na komini nakei epa mokonzi ya mboka nakei nasalisi mikanda so olongo kuna olinga oye awa seke ozolinga oyeba avenir na yo eloko nini eza na kati na yo combien de mètres
oyo lungo kuna pa na yo te on yebiso na yebiso yo omoni place oyo kenda na émission oyo bobimelanga briskema tala mama na bango abukanga mino to na sala ka service ya lupango na yo kaka lokola na pumbwe na beleli Yesu 08 kaka basashi apamba eleki ngaka boy na pumbwe nanga na leli Yesu na moni etwali moko ebimi na mapata enyati na se makolo nanga enyati ya binimbuya na liembongi na melisupute na ya na 3 minu na kende tozaki na ye mino elungo dans le vide pasi te eloko te na yo kaka bo na simba boy nini kibota abetinga mo babiloko ya boy so babete yo moto za inconscient okusuka wapi mais ngai naza protégé à partir ya yemo ko po mission wana tie po ke alingi alimbisa bato à partir ya mabe oyo ekotaka pa Adam na Eve alingi alimbisa bana nzamba na pusa aboma biso te yango wana oyokaki mwana bimisaki vérité mama toyoki pe banungu ke mama Rose à part kozana musala nzambe mama ozana mutema mama pe kosunga c'est-à-dire OK na hôpital au futi pe quelque chose au bimisi pe ndeko moko mosa kangama ki na hôpital nzamba bakisa ya mingi nzambe apesinga musala lobibo mutu nyonso a contribuer na poto omoni bato bache simao eza ngoma eza pasteur ki yaya na mabota na bango pupula na minicho to no chaka tolo ao nzamba osunga nzamba zo ede bato oyo ba contribuer na musala oyo mais mbongo na ba contribuer nzamba lobaki nanga so bato babandi ko sunga yo kanisa bana bitike na bave nzamba tangela biso mabunga te azape na pusa oboma biso te yaya biso moko nde to bateti po soki otubeli kaka mabe na yo nzamba limbiso vino ebongi na kena hôpital eza na mwana nanga moko ya mwasi awa sambela kawa mwana na ye asente kaka na mbula moko 2020 5 basi baboti c'est que epesi mama wana trouble akomo okoya ba attention nga natali aza na eloko lisusu te akomo olala banzala boye nakoya koperdre mwana nanga pamba kamo di fois onga nazwaka wana nakei nafuteli ye nabimisi ye me namoni trouble mama banda okota wana esanyini ekiti musala na ngai nzamba lobi eza ya bana bitike na baveve na bana yo moko zomona bafufu elamba maawa yo moko monaka naza na bana bitike bayaka na bango tofandi na biso tolali kakawa bakeko toka mai batuti bapondo na sombaka na mokolo moko pondo a 10 000 po bana na bali na zaka na bana mibali ya pamba na ndako nzamba lobaki na sunga ba veuve na bana bitike so musali eto mbwami et pourquoi te na sunga mwana wana mwana kati hôpital bonjour maman bonjour papa Nembuya ozandi oyebina ko molanga déjà nayoki ka ndenge babengelo ape nayoka kana nga pe me nayeba kote lelo esa première fois komona yo samba pambola yo makasi pona moni pe yo lelo nayeba ka ah d'accord tous en direct na chaîne Nabiso Nouvelle Tendance Télévision avec émission Nabiso to fongola masolo maman to ki mama Rosa otiko betela absolu solo na yalo biko za mwana ya pasteur est-ce que ko meka ko relater biso histoire mukini ni komela kiyo puis komia ndenge nini nzambe ya Rosa sali pa ina yo bande ko en tout cas ni solo na oyebisa bino na mission bisika na bozali bolanda biso en tout cas ngai ndeko na bino kombo na nga serinda na vai na commune ya Maluku nazalela kindoki moko kindoki wana et détruire vie na ngai na ndenge moko na senya makila une année demi pende na kozwa 2 ans kanisa mwana mwasi abanda ko senye makila le premier ti le 30 pe sala une année zozwa 2 ans makila wana bazongisa kanga makila te libumu pe swaka te fièvre te ebimaka kaka yango moko na tamboli na hôpital na kei mbongo esili pe maele sili uta kobota mananga na tata oya boti biso azali pasteur oya pasoli fe pako nzambe malamu na nzambe ya dina bala na mboka ya komini ya Maluku
bi ngai kutu ye nano andimeli sango malamu te ya sa andimeli nga nano na botami te naza mwana na botami tata na nga pasteur oyo amemi musala na nzambe na ndenge oyo ya koloba kutu ezate tozosangana lingomba wana biso nyonso libota mobimba bande kokindo kesali na nzoto na ngai ekangi kobota na ngai bazwi kobota na ngai ekei na bota kana nga bana kaka na butu na kolala kana na butu na komona na boti bana me bana na moi bazala kate na kolala na butu na koyoka ka mutu asolo bande asa mwasi na nga na bala mobali muso akobala ye azate naza ko comprendre te naza koyeba te kindo kinanga bazi na ngo ezala kaka libumu na nga banda na botama na yo kaka libumu koswa soki eleki lelo lobi bakokamwa na telemi ndenge nini yo mutobela kilobi lelo telemi nga mona komi kolobela na bi oh nga na botama na nga na makila malamu ata na beli lokola na beli te nzoka nde kindo ke travailler na nzoto na ngai to saleli nzambe pe misalo ezali l'église ya FEPACO nzambe malamu to tongeli nzambe bandako to leisi basal mais condamnation na nzoto ya koloba te kaka mobocho ya boti biso etanke pasteur ye moko toza na ye wana abebisi biso bana ya boti malembe mama mobocho ya boti donc papa oya bocho za pasteur ngai aza pasteur ya église ya nzambe malamu abebisi biso bana ya boti akoti pe na bakoko na ye na oya mike ya 3e génération tout abebisi na ndenge mo ezalaki te tiko bande ko poya ko comprendre que pasteur aza na ndoki fale ozala na nzambe na pamba boyelo lenge ba pasteur baza ko mema nzambe okoki ko découvrir te ata ba ebisi okundima te modèle papa na biso abokoli biso na bonzambe tozala ko tcha tembe mutukutu soka lobi tozondima te makambo ekomeli biso na libota ya kokufa tito ekokoma na 6e jeune fille na biso nda kufi nde toyebisaki nzambe tolobi tokokende nganga te tolingi toyebana nazosala likambo suka na yango ndenge toyaki ko découvrir que moto azosala likambo ezali papa ya botinga etanki aza pasteur tolelaki makasi kotala lolenge papa na biso amema liloba nzambe na mboko oyo lelo azokendeli felo na misala na ye ya mabe en tout cas bande ko kindoki wande travailler pesi freinage blocage nazozanga na ya kolia na ya kulata kindo kesali na nzoto na nga mobali soka ye pembe na nga likambo te mobali wana kimi na otikala kaka ndenge wana batu baso kamwa balobi oh mwana mwasi na ajo lolenge nini boye mibali bakimaka nyonso wana ezalaki kaka kindoki e travailler na nzoto na nge travailler kino seke komaki ke na mbulo oyo nga na kota mabele soki nalali na butu nazomona cercueil na nga moko batie pembeni nazomona batu koto basimbi fimbu bazobeta ngai bongo tangu na ye kokutana na mobali moko azalaki awa na église ya mama na biso Rosa ye abikaki awa tangu azwi ngai alobi na nga tokende pa mama Rosa nazalaki koboya nazotia tembe nalobi banzambe wana na kokende te ponga na botami na FEPACO nzambe malamu tina mona ke komi na suka penza na lina kota mabele na telemaki tangu na ye mama Rosa tali ngai etan nazalaki nango na kokaki na sala 1 mois te si na koti na cercueil mais na nzambe ya mama Rosa tangu asimbi ngai na apesinga mai na meli na koti na traitement en tout cas bandeko lelo na telemi lisusu na vie o na kokaki kozala te en tout cas nzambe ya mama Rosa aza nzambe oya kocha na tembe na ye suka na yo mabele awa tokomi na mikolo yango mopange ezali kolo aza kolobelo po ezali biso boto witi na kati na likambo wana tozo tuvango ke eza normal po lelo na telemi liboso na bino na lolenge na witaki eza solo po na mama Rosa. Voilà, merci donc télévision Zaka Radio te biso tout oza scotché siko to tikolanda témoignage ya mama o meki un peu kobetela biso lisolo ya moto nyokoli libota na bango sali papa na ye moko propre o azala ki pe azali pasteur ya FEPACO nzambe malamu donc et pas nzambe blague ezate on a besoin na pasteur tout oyo bozo tambola na kibondo ki conscient to pe inconscient bozo ko sabana na nzambe pa na bino na minoko ezaka voyage libala mbongo tout consort papa bosalisa biso bosunga biso na bolingwa nzambe bote ya biso repentance. C'est-à-dire, moi, en Nzambe, moko na moko, aïba ko se repentir. Voilà, ah bah, autre côté de ça, biso, bassine. Il y a qui bondoki, c'est-à-dire sorcellerie conscient, inconscient. Yom tozana parlé sur mitali miso na yo. Ah,
miyebela soroza nango tote ba numéro za na robenga biso et puis toko edebino toko salako bo kutana Mama Rose to bo solana Mama Rose ba numéro na msozana yom tozana ba question ko poser Mama Rose ozana mituna ko tuna komela biso tuna biso toko mema pa Mama Rose ou soit toko passer bino contact à Mama Rose pour que bomeka ko sola na Mama Rose. En tout cas maman merci nzambe a batela yo donc azala na yo donc ngozana ba ko bikili bela ndengwe pa Mama Rose. Voilà, merci na bana nzambe tout bozui liba kwa kolanda biso bomoni ba témoignage et ngai loko kama singa kaka za témoignage ya ser na biso suka o papa na ye azali bongo mosali ya nzambe ya église fait pako nzambe malamu donc yo tangi na bakombo ngate mna tangi ye moko yoki moko ndenga expliquer donc ndenga beti solo na ye donc pas de souci mama nzambe za nzambe TV za radio te mama to comme na biso na suka émission na biso na biti pour na bana nzambe tout ba otala biso sikoyo message ni ko lancer pour na bango et puis bambote na yo na bana na ngai nyonso baza na poto na bawo nyonso bazawa en tout cas na pesi bango bambote bele mbote bele epango mananga papa ki mama pasananga en tout cas mbote bele pa ange nanga atika kokata relation na ngai te nazaka na pusa na ye mingi na lela ye trop na pesa ka kombo oyo kombo nango ange o kombo nango ngoma na lela bino fort bana na ngai nyonso baza na poto na lela bino bokata relation te likolo esone makila ebando bima na sanza makile ebima na moyi seke musala nzambe akomoke nango na suka en tout cas bana na ngai botika relation na ngai te mais tozaka na pasi ya courant maluku mobimba eza te telefone ekozala ngai pasi mwinde eza te bapilone misato ekweyi so bakobongisa yango ndenge nini toyebi te tozongeli kotutaka biloko nyonso na maboka nzambe ayoka bino mawa ayoka pengai mawa ayoka Vini Mbuya papa pasteur mokili mobimba ayoka biso mawa po muto alongi likambo oyo azate ata moko nzambe ayoka bana nzambe mawa bon papa aza mpusa na biso na bondeli batu nyonso balinganga tosala repentance mission nanga eza ya repentance koyoka soni te na boyo kufa ngai na boyo kufa ngai babilembo eza ebele na boyo kufa ngai eza te na soni moko te tubela obika. Voilà, pour vous rappeler juste le numéro de Mama Rose, le numéro ya WhatsApp ya Mama Rose. Yo mtozana mituna so moni ke okomela biso te ba question les capa na numéro mama. Benga mama numéro Mama Rose WhatsApp ezali plus 243 90 21 89 927 plus 243 90 21 89 927. Wana okozwa bongo ye moko mama. Je dis bien ye moko mama. Donc mama azana WhatsApp à chaque temps. Benga ye okosola na ye donc comme il faut un grand merci aussi Nabino Touba Touba accompagné son émission. Oh je sais pas pasteur Sokoza na quelque chose à dire parce que tout le monde a sur des émissions même peut-être ceux qui m'ont dit le bapon na peuple dédié lilo bezanga kate en tout cas ngai na senga ka nzambe en tout cas simba mitema ya basali nzambe basimba mitema ya bana na nzambe nyonso bakota na mosindo ya makambo yo poto komi na suka asa bandiko mekisa biso son ya mupepe ya uraga ndenge ka Mama Rose alobelaki nga moko na misu na moni déjà eso ya mabe en tout cas bana nzambe bo fongola mitema poto komi na mikolo ya suka ndenge alobi na Colossiens chapitre 2 verset 8 soko tanyo komona kuna zolo babi bokeba to komi na mikolo ya suka oyo bozo mona mateyo bozo mona ya basekele to ya lokuta nyonso euti nango kaka na bato kasi na nzambe te ba miracle tozo mona e uti mingi tozo mona na bato kasi na nzambe te esika nzambe azo sala bilemo ezo mona na po atalisi biso bondoki mokili mobimba nga na tubeli net na TV na sina bangi mutu te po na po satan na poser mona nzambe loboko abika na kombo na Yesu. Merci. Mama Rose
Ba bénéficier de ce son sambo Bino. Donc comme d'habitude moi je dis un grand merci Nabino tout ba ebolinga rabiso, un grand merci aussi à Gédéon Mystérieux, un grand merci à Jordan Pandu, un grand merci à Alain Ndele Alain, un grand merci Nabino tout. Nous avons confiance dans l'émission Tofongola Solo. Il y a tout le monde qui a un problème dans le contacter. Surtout contacter notre maman, la prophétesse, numéro Naïzali, plus 243 90 21 89 927. Plus 243 90 21 89 927. Merci à maman Obozo Bengabiso Loro là-bas. Maman Marie, maman Isabelle, Bozana Poussabo sur leur maman. Bobenga, vraiment Bobenga. En tout cas, et que ça donc moi je vous dis déjà merci, on se revoit, bye bye. Nzamba ba mama nefu mwana libumu Yesu koboka batuto na mukili mobimba batu basambo Yesu na ngai nzamba lolo za wapi nasuki na ngai nzamba ba mama nzamba bari metelene nzamba ana oza wapi Yesu nefu mwana libumu eza pasi Yesu na ngai bana babika bana mukili mobimba bapongola motema bana basala repentance Yesu na ngai bantongo bobango te Kobu mabango teke ndongo loko tingai loko tape bango buka ba barrière Yesu Nzamba Lola buka ba barrière buka ba mabanga la kisape bango ndenge yo mokolo la kisingai sunkangai akobenga rosa sunkangai akobenga ngai ndaku ne makambu ne nyonso échanger vérité na makambu ya batu ebina lukuteka katambala babela mabubu babika babutaka te babota Yesu bana batelengeli na kati ya Yesu sunga bana Yesu na ngai Nzambe okotikala Nzambe El Shaddai Emmanuel Nzambe na bomoi Nzambe abilaka olobi bontoke esambwa ya vérité ezwa esika mokili mobimba ya bomba bana loboko na ya Nzambe ebomba basali na yo ebongola bango mitema basalisa repentance na kati etonga kobwaka bango te bondoki ministère ya bisika bauta yango nde muto ebomba baba ndoko ebisa batu kaka yamba libala yamba mutuka yamba voyage toza na tango repentance Yesu na ngai obikisa bango pe basimba bilaka na yo na kombo na Yesu amen.